mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur recleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a Lelo, vraiment avant Bandango, vraiment Nazali Kokamwa parce que Lelo Tokolobela, Makambo ya Fakwa, ya Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe, Alingo Pesa, Congolais, la présidente de la République, leçon. N'a évité Vital Kamerhe, à ta place, j'aurais honte. Donc vraiment, Vital Kamerhe, na makambo yo sali, ozali, kolinga kopesa, président de la République, Fachi Beton, leçon. Et puis Olingi, Olobake, n'a évité avec quelle magie, yo aussi ça, catastrophe naturelle, où il y a lave, ezali ko couler, et banda kala, et salamaka, 10 ans, so que l'équipe, et salami siko, tozali na 2021, et salamaki na 2011 et puis na 2031 et au salamasouani ça donc catastrophe naturelle donc yo lobi pasi il y a est kuna ya Goma na pas signé surtout il y a ba guerre à est yo ko silisa yango donc Vital Kamerhe donc yo fa quoi ngi opesa batu ba leçon donc yo zo bengisa donc Vital Kamerhe zo bengisa Katumbi Mbemba Muzitu Fayulu, donc sa présent, donc à ça la dialogue pour passer, il y a SSI là, et puis aux alliés même Kolobake, donc aux alliés n'a habité par quelle magie au là aussi ça catastrophe naturelle et ça la maka donc tous les 10 ans donc live wana donc ils seraient bando coulé et aussi là yo donc basali masolo au dialogue aux alliés Koloba. Dès qu'on a le bi Kamerhe vraiment n'a habité, il y a on a toujours 5 ans président de la République. Abongisa prison ya Boulambemba wana babongisa yango donc yo soko sisi et puis malade no wana batala yango parce que appel ça la masiko yo appel au salaki et salema ce que silika parce que condamnation au zwa et kolongwa raté yo olié aux na prison makala au kende cette fois-ci na Boulambemba total soki ba miso ba otala ko ba otala donc mais donc vraiment ozana courage quelle audace ozana ngo penza o bandoloba makamba mboka o sikoyo mbongo il fallait basala ça bato est mais yo sikoyo na bambongo oyiba kasi mbongo ana nyoso tout donc ozali ko se permettre penza donc un fa quoi comme yo Vital Kamerhe olobake non pour ba masolo nyoso tout ici là ya est ba pasi donc na ba volcan wana etiko ça la éruption il faut dialoguer salama Katumbi donc Mbemba Fayulu na Muzitu vraiment na habité c'est vraiment le monde à l'envers avant de continuer na katia masolo na biso ya lelo boyebi masolo o jamais tokotika tozali na bango tina suka parce que eloko esalamate na mboka na biso Kodia Simo boyebi Kodia Simo epesi privilège et permettre congolais nyoso surtout bango bazana posa penza bazana souci ya diaspora parce que bango ba uti na diaspora parce que moni diaspora on a poto dossier o posa la il y a crédit au côté accès crédit immobilier zali makambo belé à compliqué mais avec Kodia Simo masolo nyoso tout et komi pepele donc ils ont permettre congolais nyoso tout a comme propriétaire ya ndaku na ye propriétaire ndaku na ye boyebi to expliquer bino mingi boza na bino kimia même ba oyo bazali interdit bancaire ba kokota na kata crédit parce que masolo wana eko salamana ba banque oyo ya Congo donc avant to konye to zali ko like sabino donc bolanda bande annonce oyo ezali explicative ya maman na biso Kodia Simo et puis bolanda susu siatula a expliqué nyoso tout donc 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Kodia Simo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Alors la société Codiasimo est un promoteur immobilier qui a pour vocation d'aider la diaspora congolaise à devenir propriétaire en République démocratique du Congo. Non seulement la diaspora, mais aussi les fils du pays, les Congolais qui vivent en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour les aider à bâtir, à construire leurs projets et à emmener leurs projets à terme. Alors, Codiasimo signifie Congo, diaspora, immobilier. Nous avons fait un montage pour tout simplement regrouper tout le royaume Congo et ne pas limiter cette vision uniquement à la République démocratique du Congo. Donc cette vision englobe tout le royaume Congo. Alors dans ce beau et grand projet, non, nous ne visons pas seulement la diaspora congolaise. Nous incitons la diaspora congolaise à devenir propriétaire parce que c'est l'heure, parce que c'est le moment. Mais nous voulons aussi que les Congolais du pays deviennent propriétaires sur leur propre sol. Et pour cela, nous avons mis en place plusieurs formules qui vont non seulement avantager les Congolais de la diaspora, mais aussi ceux qui vivent en République démocratique du Congo. L'objectif, c'est vraiment d'aider les Congolais à acquérir un bien en RDC. Alors, nous sommes installés à Kinshasa, notre siège social, mais nous avons des représentants à travers les grandes villes européennes. Nous avons une succursale en France, mais aussi en Belgique. Il existe heureusement différentes agences de construction, différentes agences immobilières en RDC. Nous avons, nous, Codiasimo, choisi de mettre en place cette agence promoteur pour être vraiment un palier, pour aider la diaspora ainsi que les Congolais du pays à devenir propriétaires dans les normes. Quand je dis dans les normes, c'est tout simplement, nous avons mis en place des formules, des financements, des montages financiers pour vraiment faire les choses d'une manière comme jamais faite en République démocratique du Congo. Alors cette idée de mettre en place cette agence Codiasimo nous est tout simplement venue d'un constat réel. On s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande. La diaspora a émigré ici en Europe depuis des années et malheureusement la conjoncture a fait que nous avions beaucoup de mal à réussir à construire ou même à acheter un bien dans notre pays d'origine. C'est pourquoi, force de constat, nous nous sommes dit il est temps maintenant de mettre en place une première agence, un premier lieu, un premier endroit, un premier bijou pour pouvoir aider cette diaspora à acquérir en RDC. Pourquoi choisir Codiasimo? Tout simplement parce que c'est la meilleure adresse où construire la vôtre. Vous avez la qualité de l'expertise, vous avez le suivi durant tout votre projet, vous avez la qualité au niveau des fabrications, et vous avez enfin des tarifs compétitifs. Mes chers compatriotes, pour mes collègues, pour le Congolais, et mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, voilà, du nouveau Codiasimo, Codiasimo et l'Axinini, et là ici Congolais, diaspora immobilier. Oh biso, baloka biso, tokoza nanda kute, toko kufaka aboye. Non, au nom de Jésus, Nzamba Sali, atindeli biso Codiasimo. C'est-à-dire, bazana ba terrain, o ezali na Maluku, Ntsele, Mwanda, bazobengango cité Kimia. Pour la cité Kimia. Pour ekozala pena ba construction moko neti kaka na poto. Mwana Congo, mwana Bunia, mwana poto partout ozali benga na numéro oyo eza na se. Codiasimo apesi mutu nyonso chance, avantage po tozala pena bandaku lokola bango. Oh Seigneur, Nzambe merci. Cité Kimia
tolingi te bandako mususu ezala likolo mususu ezala na se non toboyi bandako nyonso ekozala identique. Alors pozwa terrain kuna esengeli nini soki obengi na se okei na bureau na bango baza na bureau na Paris baza na bureau na Belgique baza na bureau na Londres kende kobuka na te. C'est le moment oh famille na ngeloba na kokufa locataire non kodia si moyen pour na kokata ba lien mutu nyonso il faut zala mukolo ndako. Alors bakozola yo ba crédit à partir ya Kinshasa ba banque za na Kinshasa ba banque za ebele soki basisi kotongela yo ndako nde obandi kofuta ba crédit bandeko bolingi nzamba kita to nini tala ba chance aboyi tant bazo peso fongola okoti na ndako nde obandi kozongisa ba crédit na yo bandako ebandi na 49 000 euros ezokende ça dépend ba moyen soki poza na mbongo na yo du coup olingi crédité opesi ozwi ndako cité kimia bandako neti kaka na poto ba lavabo ba baignoire ba balcon ba chambre ndeka tomonaka na poto ndenge eza na cité kimia na bato baza na bunia bato baza na beni bato baza na mwanda boma kazangulu kisangani lubumbashi kasai occidental kasai oriental goma partout bobengi na numero oyo bokozwa ndako biso nyonso tokomi bapropriétaire towumeli na kilocataire nzamba yokaka notre Dieu c'est un Dieu de vivant lelo nzamba yoki ndako okozwa eposo futango muke benga na numero oyo chance te bandeko Kodia Simo la meilleure agence pour construire nos maisons. L'autre comme bailleur, l'autre comme propriétaire. Ton ligne sur locataire na Congoté. T'as la facilité. Moutounionso, ozana poto, on a interdit bancaire. Benga bango, bakozwa solution. Et puis l'autre malunga. Obano futa ndako wana tango ba pesi yo fongola yo bandiko futa crédit bandeko baedaka Congolais ndenge nini baedaka Congolais ndenge nini Kodia Simo nzambe apambola yo pas de locataire biso nyonso ba bailleur cité kimia kitoko yo moto oza na mbongo ebele yo mpe moto ozanga yo moto oza na papier moto oza sans papier yo oza interdit bancaire yo oza na poto esika ozali Kodia Simo apesi biso mabele na Kinkole Maluku na Ntsele Kinkole Maluku na Ntsele minimum 50 000 euros 2 chambres salon salle de bain na jardin olingo sombandako o nokole kimbo o masala kimbo o non Kodia Simo osomi pa na bango ba otongela yo Kodia Simo pour vos projets le terrain les maisons les parcelles chez Kodia Simo soyez branchés à tout à l'heure bolwiti kolanda bino moko boyito landa mama na biso Kodia Simo ndenga expliquer masolo ango ndenge ezali puis bolandi siatula ndenga expliquer na kanisi tokoki kobakisa ata liloba likolo te parce que explication nyonso tu wana ezali malamu mais eloko tozali kosenga bino parce que bato bazali kaka na mituna parce que congolais soki amoni moninga na komosala makambo moko ya likolo akomi koloba est-ce que ezali ya solo est-ce que congolais tolongola complexe wana présent autozui azali présent a witi na diaspora a witi na bamboka mipaya donc congolais bolingi mboka na biso banda bozora par exemple awa bilo bokansi soki mundele ou bien français alingi atonga Champs-Élysées a kotonga na mboka na biso moko il faut to sala masolo oyo ezali parce que bana oyo bomoni bandeko na biso bomoni ya Kodia Simo batanga bakelasi awa na bamindele donc soko tangi awa babandoko pesa bino ba cours na ba professeur moko donc boka moite Kodia Simo ezali ya bana mboka ndenge bolandi wana meto ezali ko yebisa bino samedi oyo le 29 na 19h bato nyoso tout bazalaka na mituna na yebi déjà que base ezalaka déjà wana ezozela mais en tout cas to sengi na bino bo préparer ba question na bino nyoso tout oyo bozali nango o bozali ko comprendre te concernant crédit immobilier au Kodia Simo a sali pona bana mboka donc
émission spéciale 5 minutes ezali samedi le 29 na 19h très précise. Parce que tu dois respecter R vraiment 19h très précise. Bozala wana botu na ba question na bino nyo surtout oyo bozali ko comprendre été na Kodia Simon a kozala wana a ko répondre na ba question na bino nyo surtout. Donc rendez-vous tozui na bino ezali samedi 29 à 19h très précise. Kodia Simon a kozala wana pour na ko répondre na mituna na bino nyo surtout. Donc tozongeli siko sujet na biso oyo ya lelo. Parce que ezali moko pesa mawana motema moko vraiment ezali kosekisa. Donc Kamere les grands fakwa ya l'état Kamere oyo a battre record ya kimuyibi au bukaka donc il y a même pas un an donc a yibi na niveau moko toyebite 80 millions plus de 80 millions de dollars. Bon imaginez ka mbongo wana soki mbongo wana. Donc, basale la kango musala mususu mbele. Combien d'hôpitaux tongo tonga? Combien d'écoles balengay kotonga? Yango tozali ko senga na bakonzi. Tozali ko senga vraiment ba accélérer na okaki que semaine prochaine data oyo appel wane ko salama batu musu bazali ko kama. Oh pourquoi ba botole biloko te boyebi ata awa batu balanda makamba justice. Ceux qui ba condamné na première instance, ceux qui sali appel, yebaka condamnation wana ekei na mai. Siko bazozila na appel ce que pesa ndenge mais bo banga na binote so mutu ba condamné soki na 20 ans na kanisi na appel lem suku to ba ko baksa po boyebi ke juge a zalaki wana zali na kanda ya ndekone o akufaki ba kokuta ne susukuna na place salaki recours. Donc boza na bino calme ya to sengi vraiment président de la République et puis vraiment na ba konjo nyoso tout bazali pembe na président de la République. Il faut des dossiers oyo ya Vital Kamerhe esuka. Botalaka lelo Vital Kamerhe na ebité soki eloko nini piqué kuna place azali. Donc nazo ebate azali ko senga penza na président de la République. Alinga pesa président de la République ba leçon. Est-ce que Vital Kamerhe ndenga zawana ako pesa président de la République ba leçon? Pour Vital Kamerhe ayebaki ke président de la République ndenga yewana ba ko barrer. Donc abanayi ko yiba na ba vitesse moko boy ayebaki ke ba ko récupérer mbongo wana te ba ko kanga ete pour ayebaki déjà que donc président de la République bako liaye mais azomonaka président de la République liaye te de ye aye kokangama parce que ndimaki te quoi bo boule kaka ke bo sali ata un ate na muto bo bundaki tumba po bokoma na pouvoir okomi ko yiba na vitesse ndenge wana et ko sala parce que Vital Kamerhe ayebaki ke président bako leka na ye na ba masolo oyo ya ba crash avion ba masolo mususu belé ba koleka na ye donc ye ndenga zo yiba ndenge wana ba kokaki jamais kokanga ye pe ko récupérer mbongo. Donc Vital Kamerhe à sa place donc ngai j'aurais honte na lo ba makao. Donc Vital Kamerhe le bipo na S ba passer si là donc ba lave wana ti ko couler. Il faut président de la République abengisa Katumbi, abengisa Fayulu, abengisa Muzito, abengisa Bemba basala dialogue, il est pas prêt à participer. Yoza mokanga mais yoza fa quoi. Donc par quelle magie et puis ndenge nini okoki ko participer na makambo bato basa na libanda. Donc vraiment ezali pasi na na motema et loko nazali ko yebisa bino rendez-vous mususu tozali nango samedi oyo le 29 mai 2021 à partir cette fois-ci na 16h tozali na bato babanda combat o ba comprenaki que combat échangé ba continue ba masolo mususu ko ba komi ko zonga mboka po ba sala masolo po na ko tombola na ko aider président de la République. Donc vraiment tokozala na kati ya plateau na biso po na rendez-vous des patriotes tokozala na Lucien Ngando boyebi o vraiment bazala na combat ya France ba yebi penza combat ya France lelo ba zonga na sima parce que combat ekoko zala ndenge ezalaki ya kalate Lucien Ngando donc azali grand informaticien sikoyo akeneki ko investir na kati ya mboka akozala na biso po abetela biso masolo et puis pe tokolobela actualité oyo boyebi ke ya ba combattant ezali koleka na mboka na biso. Donc bo landa bande annonce relative à cette émission de ce samedi 29 mai 2021 à partir de 16h. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Bonjour très chers compatriotes. Nous vous invitons ce samedi 29 mai 2021 à suivre notre émission Les Rendez-vous des Patriotes sur la chaîne YouTube Clébois où nous allons parler de mon voyage à Kinshasa. Soyez nombreux et préparez vos questions car nous allons parler sur la situation politique, économique et sociale de notre pays
la République démocratique du Congo. Tu as invité Bino samedi 29 Oyo. Ils allaient koya à 16h. Bolanda biso na chaîne YouTube Cléboa. Na émission Le Rendez-vous des Patriotes. Pour na kolobela makambo oeleka qui na voyage nanga na Kinshasa durant le mois d'avril. On a sali kuna un mois. Toko solo là. Au Italie, situation politique, yambo cannabiso, économique et sociale. Vraiment, bozala ebele, bolanda biso, bo préparer ba question na bino pe boko tuna pour na kokabola basango yamboka avec votre invité qui serait moi-même, Lucien Ngando, votre patriote de la diaspora de France. Donc rendez-vous na biso liboso ya samedi le 29 ezali na 16h avec Lucien Ngando na rendez-vous des patriotes et puis na 19h spécial 5 minutes Kodia Simon a expliqué biso masolo nyonso tu oyo batu bazali kolinga koyeba yango to sengi bino na émission avec Kodia Simon bo préparer ba mituna na bino nyonso tu zongeli susu masolo na biso parce que boyebi na kati émission tozali kolobela makambo oyo ya Vital Kamerhe Alingi a proposé na président Nabiso à ça la dialogue Mbemba donc Katumbi Muzitu Fayulu donc Oyo Makambu ezalakate et puis je pense que si ma mémoire ne me fait pas défaut na ba condamnation tant ba condamna qui est azali na droit même ya ko exercer makambo ya politique pendant 20 ans ya condamnation na mais siko avec quelle magie azali ko lobake akoki ko participer na kata dialogue wana ebité vraiment Kamerhe na ebité ceux qui boloko ba ndenge ba yemba na papa mba boloko bebisaka mutu na kansi déjà et comme ko bebise mutu parce que yende ngazawana akoki jamais ko sala masolo ya politique mais azali ko pesa ba proposition na makamba politique est makamba est wana volcan wana Niragongo toyebango banda biso to botama volcan wana ezalaka et puis éruption wana esalaka tous les 10 ans esalaka ndenge wana do yo par quel major zolobake donc dialogue wana yo aussi ça va live wana ko kulete mais na ebité ceux qui imagine nango yo okosala vraiment Kamerhe yo qui pena nous masolo na yo ndenge ko vanda kuna parce que oza grand fa quoi ozali na leçon moko te akopesa na président na biso président zali maboko pembe et puis ozali na esprit ya mabe oyaki na esprit obebisa mandat ya président de la République tande président de la République masolo wana ya mbonga Vital Kamerhe avant bakango bato bandoka sa président de la République azana kati président de la République côté tout abandoko kende kangama kende ti sonzo bazo tourner 5 millions 20 millions bato kutu bayebaki te ezali ba 80 millions donc oyaki déjà na esprit ya mabe pour na kobebisa mandat ya président de la République. Donc bandeko nanga bino moko bomona na ebité soki ezali coïncidence ou bien nini bandeko nanga bino moko bomona depuis Vital Kamerhe alongwa na présidence depuis Vital Kamerhe les grands fa quoi bakangaye est-ce que bomona kasusu bato bakufa est-ce que bomona kasusu bato bakufaka bon tolobi te ke yemu bando boma bato mais ezaka bizarre donc Vital Kamerhe depuis bakangaye est-ce que bato bakufaka susu na présidence ndenge babando kufa bakufa suté donc po boyeba ke soki yemu tando bombe te ah boto ebité mais Vital Kamerhe azan esprit ba sorodiongo penza ya ba sorodiongo donc banda alongwa na présidence bato bakufa susu te donc baliwe bandoko landa te to koma kaka chaque semaine liwa donc lelo Vital Kamerhe a commis sur ko pesa président de la République les soirs comme ko pesa ba boule OK il faut vraiment aboulé na ye ceux qui bako kangaye na combien des années sikoyo tolingi parce que to komi vers la fin ya émission na biso na lingi na lakisa bino patriotisme na lingo lakisa bino parce que bino bokansaka mboka na biso bato musu banviyaka yango te na lakisa bino ba combattant ya ba Camerounais na lakisa bino mama ya Congo ya Brazzaville ndenge aloba po na makamba mboka na biso ndenge toza kosala makamba mabe po na président de la République na biso alobi bo kipe président de la République na bino bozali na chance ya kozala na président de la République na biso botala sikoyo to witi kozwa donc tozoa championne d'Afrique ya judo mama na biso ya mwana mwasi oyo azali congolaise parce que mutu moko ta ko lobaka aza congolaise te parce que pona eza pembe azali congolaise mais d'origine allemande atiki Allemagne ayoko pona Congo po abunda na judo na drapeau na biso ezali esengobi esengote mais abimi championne ya Afrique na judo na catégorie na ye botala siko parce que to mona ka bato makasi awa ko kanela bato na banganda na balabala mais to mona ta moko ta kene na Jeux olympiques le lot zui penza donc représentant to azo défendre ba couleur na biso nazali ko like sabino bo mo déjà ba photo na like sabino déclaration na ye ndenge azuiti kozwa médaille
il y a championne d'Afrique, il y a judo, donc Azali congolaise, tout le monde est d'accord qu'Azali congolaise, mais Azali d'origine allemande. Bino Mobolanda, Ndenga Sali ba déclaration. Salut tout le monde. Comme vous savez, nous, on est à Dakar, Sénégal maintenant. Moi, je suis avec mon coach Pedro Guerres, qui est coach d'équipe nationale de RDC. Et nous, on a fait un bien compétition ici, championnat d'Afrique. On a pris la deuxième médaille d'or pour le RDC à moins 78 kg. Je suis très content. Et vous savez, notre situation avec les finances, avec l'argent, c'était pas facile. On avait une grande guerre. Et pour ça, je veux dire merci beaucoup, ministre du Sport de notre pays, RDC. Et aussi, merci beaucoup à monsieur Freddy Elonga. C'est eux qui ont nous aidé beaucoup, qui ont nous encouragé et qui ont nous soutien. Pour ça, merci et j'espère qu'on se voit bientôt à Kinshasa. Noël Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, le mariage. Tout justement, salle de fête Pézalia, il y a bien Kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Azui médaille d'or na judo et les gars na Sénégal bo moni penza lati penza drapeau na biso po bino bozo kansa mboka na biso batum susu ba envia rango de botala ko ipe oloba ki azali allemande akena ya communauté belge ata communauté espagnole ou bien communauté anglaise mais andimi akoma na ye congolais ya mboka na biso donc bozo mona esengoto parce que bino mususu bozo mona on dirait mboka na biso ezali mboka moko ya ko sakana te donc vraiment na lingaki na beta sete parce que Vital Kamerhe ozali grand fa quoi qui pena nous oyebaki appel ceux qui ba matisa yo donc condamnation ko matabe ko kita ozana ba leçon moko ya ko pesa président de la République et puis yo ndengo zawana ozali même pas na droit ya ko exercer ma combat politique pendant 20 ans donc à ta place vraiment Vital Kamerhe ngai na ko se taire
et puis ezali soni. Donc yango wana tolinga vraiment kotika ngo te to beta penza c'était to lakisa vraiment que batumsu na ebité soki liboma komaka volonté ndeka na ba donc obeli pe liboma comme volonté na ebité soki lubwa ku vraiment muté bebisi mutu Vital Kamerhe azali na ba leçon moko te ya kopesa biso. Donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo ndeka na ebisa bino ka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Tokobanda ba dédicace na biso po na kopesa mbote na balandi minene ya 5 minutes bavani na Belgique tozali kopesa mbote na papa na biso Paul Lutonadio na mama na biso Angélique Ditonois bavani na kati ya Belgique bango barataka 5 minutes te. Donc merci beaucoup papa na biso Paul Lutonadio na mama Angélique Ditonois na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Siko tokei na Kisasa parce na ebisa bino soki to lobby bato Kisasa ezalaka penza avec émotion parce que bato Kisasa internet eza neti awa te nazali kopesa mbote na Trésor Kigombe na kati ya République démocratique du Congo. Donc ye mukola zwaki nga na téléphone azo sekazo kokate. Donc Trésor Kigombe merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to pumbwe mbala moto tiki RDC Tokei cette fois-ci aux États-Unis d'Amérique pour nous repérer Alain Yeye petit frère propre petit nangaya quartier Alain Yeye azali molandi monene abanda depuis radio Kolanda 5 minutes avec César Ngadito tikali toujours aux États-Unis d'Amérique pour nous repérer Mamizoa ba mbote ebele esika yo zali to tikali kaka en Amérique mais cette fois-ci na kati ya Montréal pour nous repérer maman na biso Fina Mokonzi merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadito tiki mboka ya Amérique toye awa na kati ya France plus précisément na Saint-Denis pour na repesa Blaise Zebele na mwasi na ye maman na biso Laura. Donc merci na nyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadito kei na kati ya Londres pour na repesa l'honorable Jean Moutala mbote na yo l'honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadito tikala toujours na kati ya Londres pour na repesa maman na biso Maria merci na fidélité na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei cette fois-ci na kati ya Suède pour na repesa Igwe le béton merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours na kati ya Suède pour na repesa maman na biso Thérèse Kamani merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to kei sikoyo na kati ya Espagne bo biso to libika Espagne ezali Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu na kati ya Espagne merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadito zongi lisusu na kati ya Londres pour na repesa José Kano Kikakamene maître Wera Mukuna maître Raja Moule toko sukisa na kati ya Kisasa pour na repesa Willy Panzu merci Willy Panzu na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. C'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Donc je tiens à remercier mon équipe technique, Serge Kassanda, Lixon Kangi, Jacques Sake, sans oublier le grand réalisateur Yal Lochouami et derrière la caméra, Willy Kunda. Donc nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. Sepela TV et na makambu ya sika lisusu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet no ya Sepela TV mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Alléluia. Bana bikamwa na mingi ya koloba te nazali kosenga peuple de Dieu nyonso Nzambe alobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozoluka délivrance butu na moi. Tozoluka délivrance butu na moi boya bososola quelle est la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya kanenge bana la bato na kati ya mokili bazo tato la bakama somo bazo dénoncer. Bien mais c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi j'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous la prise du diable boya boyoka oyo na kati na bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. On doit mettre sur pied une dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Bien, bon, le Kamako, au sein d'un c'est vrai, tu t'en as eu du ventre.